congolais bangonde va constituer force wana pour le moment oyo et sangani pona objectif moko et objectif ya front citoyen c'est quoi objectif ya front citoyen ezali objectif ezali pour chasser Kabila par la force. Pourquoi par la force? Parce que Kanambe a qui pouvoir wana par la force azo continue à violer la constitution par la force. Tu dois comprendre que avant de attaquer Moutouana, to sangana nan. To zwana no mabe papa kashama to pembeni mambe abokichu to pembeni. To zwana to sangana to attaquer nano mutu oyo aza mopaya aye kokote la biso na moto amu. Commandant so wana ezali idéologie à G7 était venu bokomi nango soso. G7 aza na kati ya Front Citoyen. Avant bazwa G7 sont des Congolais. Avant comme G7 aux Congolais. Avant ngana koma peuple mokonzi naza Congolais. Natiki nano ki peuple mokonzi pembeni na lobi nazuna no casquette ya ki citoyen congolais. Moi na mboka to sangana. Yango esali force oyo le lo comme objectif ya Front Citoyen bande kona biso ezali ke Kabila a violé la constitution. Comme a violé la constitution, donc comme vous avez dit, la constitution il y a occupation. Dans l'article 64, il y a constitution où bango va violer et où va violer. Il y a utiliser article 64 il y a occupation pour na chasser. Il y a un moment qui Front Citoyen bimi oyo ezali chapeauté na société civile. Et ça n'a pas politicien té na kati ezali société civile. Quand on dit société civile, c'est-à-dire il y a les pasteurs, il y a aussi les ONG. Mais la majorité est allée bateau basalaki na Mobutu pe na bateau basalaki na Kabila. Non. Chebe asala na Mobutu te. Azado esala na Mobutu te. Filimi esala na Mobutu te. Peuple Mokonzi esala na Mobutu te. Et ça dit ba peuple o ba vu conscience que c'est l'unité qui peut sauver le Congo. Unité wana yango o biso tozo bundela pour le moment to lobby. Ba action ezako bandela à partir du 19 janvier au déjà ba action ezako bandela ti tozo kende lumbe de façon Kabila a kende la makasi donc Front Citoyen ezali œuvre ya ko chasser nango Kabila. Front Citoyen ezali œuvre ya ko chasser nango Kabila toujours na idéologie ya ko libérer mboka na moment oyo les m'envoieront pe famille m'envoie na Bruxelles baza ya ko sepela po bazalaki na posa ya question oyo et pas bazali basalamu ya trop. Papa, sikoyo, bino siko bokoti siko na Front Citoyen. Vous avez montré que nini peuple mokonzi vous allez un peu négliger parce que vous vendez ici une idéologie maintenant à Front Citoyen. Non. Peuple mokonzi, batona tout baza peuple. Front Citoyen est en français. Peuple na français. Donc, bauti ba comprendre quand même que biso toza na idéologie ya ko sangisa batu. Biso to atakaki batona tout mototo ebi ba identité ya batona mais ce n'est pas le moment diaspora congolais bolanda biso bien ce n'est pas le moment totika entre mabele à Congo na ba individu moi je crois priorité na monsieur zali mabele à Congo ezala libérer ce makamusu se koyaka et koyaka après yango le peuple mokondi tozalaki bato a liboso ba grand visionnaire. Et puis, tu proposes et puis tu penses à la solution. Sur l'année d'un combat, pour battre le peuple mokondi bani le 8 novembre 2014. Bino bobandi kalelo, bokolo bani na Congo non. Biso to banda bitumba banda kala. Nga bandi bitumba na ngai na 1996. Et à l'époque, Maréchal Mobutu, président à Congo. Bato bazo ganga lelo wana ezala ba honorer Mwanda ezala ba bile bazalaki na ba fonction na 96 mais na 96 ngana mona ki ndenge makambo Congo ezokene na liwa en bref biso par l'amour de Dieu tout puissant na Jésus-Christ biso bato ba démissionner to sangisi bango tous un résultat, tous à 8000 km, les pompiers, les meilleurs journalistes, l'homme le plus humble, les serviteurs de la nation congolaise, tous à Liban, tous à servi Mbokanayo, tous à gagner Bitumbate, ceux qui sont à la base. Même général de Gaulle, pour gagner Bitumbaya, Hitler, Azala qui n'a pas base, n'a pas collabo, n'a pas traite. Lobby, mon pas changer. N'a pas dans la diable.
nazala lokola werera lokola jibira solandi clique pe ba musicien okomona ke parmi ba musicien minene na Congo na ba msu bazala libanda bakimba kimba mpo ba no décorer bango ba ordre national ya ba collabo ba alliance ou ba bengi ordre national ya Kanambe. Mais pourquoi nga na boya nzela wana po na ebaki ke kala tout na kin ba benga nga dessin animé akufaka te na ebaki ke Congo okende na mer bato ba ko comprendre bato ba ko se lever lobby makambi ko changer yango biso to lobby toza na front citoyen pour na soutenir action ya bande ko tout o baliaka na Mobutu o ba ko changer pour batia kaka to bato bazana pouvoir Musée Rora Désiré Kabila ou bien ya oyari di politique Kanambe ya barwandete makambo uti toza ko senga na bato oyo babomaki peuple na 32 ans ya pouvoir o bazana Sénat o ba généraux o bazana parlement c'est le moment ya ko changer basa la bloc ba mona ndenge bandeko ya Burkina Faso basalaki ba mona ndenge bandeko ya Tunisie basalaki ba mona ndenge bandeko ya Égypte basalaki pona ko sauver mboka yango biso to likia pona front citoyen ezali ya moto moko te peuple congolais ezali ba occidentaux to matato kita mboka en effet to négocier na ba puissance mondiale ndenge ezotambola na universel oyo moniki akolibere Congo na ndenge na ye sa occidentaux sa banini bon akosala na ye mais moi je crois Congo ekozala libéré na unité nege tovani eso papa Kachama Boketu papa Edi Congo ekozala unité na ba visionnaire Congo ekozala libéré na quantité te Congo ekozala libéré na qualité na bateau baza na vision yango tout ça front citoyen ezali eloko eye eboyi crisema eboyi troisième mandat ya Kanambe eboyi tout moi je crois pour makamba Congo ezokele neti makambo ya Abraham na Lot que omoni bato Abraham babanda ko bunda ba passer Abraham na Lot bakome ko bunda nzamba ebisi Abraham alobi soki bo balingi bakena na gauche o balingi bakena na droite bakena na droite mais nzamba azozilande libération mboka na bato ya poni oyo o amoni ke baza na vérité moto to ko bamane mabanga moto to ko finga et touchaka même pas ngai bo finga bo lobe touchanga te objectif nanga mission nanga libération Congo front citoyen ezali wana ezali ba citoyen ya Congo peuple o ba comprendre que mboka eza en occupation peuple ba comprendre que basalaki na bapaya abango ba se rejeter que ba libérer Congo moto ana ba makamune gauche droite akono ba mais pour le moment biso to se focaliser na libération à Congo siko nani ata na tête ya front citoyen wana parce que ndenge bobandi boye tokoyoka o baswani kuna na kati parce que oya lingaka bima président oya lingaka bima secrétaire ma vice président parce que na yoki yo lobby était front citoyen eza ko sangisa ba union front citoyen mais respect front citoyen zoka peuple mokonzi azate mais na ba responsable parti politique minene tout ba G7 union na kata Congo parti minene ya politique ezalaka te mais ba comprendre qu'il faut ba pesa société civile ba pesi Arjado ba pesi droit de l'homme sans voix ya beau frère na biso de faire Fulbert Chebeya ba pesi na Filimbi na biso na Arusha na fédération internationale ya droit de l'homme na biso ba diaspora les plus puissants otozo kamba mboka na biso otoyaka awa pona kolobela leader te metoya kolobela nation yango biso toza na encadrement wana pona tozwa résultat moi je crois que tozwa résultat est-ce que communauté internationale est sima na bino communauté internationale bana besoin unité oui bana sima na biso cela veut dire bako soutenir bino financièrement non problème est là wa financement Congo est un problème est mbongo ya Congo problème c'est la libération à Congo communauté internationale bango moto batiela biso occupation bango pe moto balembi occupation grâce ya bitumba o biso ba diaspora to bundi ba moni non il fait omoni ba congolais balingi ni papa Kachama lobi balobake bo poza pota ba otanga bo poza ba konozwa to mona ngona Syrie to mona ngona Libye bakasi bakozwa
et groupe ba diaspora ba opposant boko signer ba accord na Genève, opposant boko signer ba accord na Maroc, opposant boko signer ba accord ya Congo na Afrique yango avant communauté internationale occidentaux babenga biso yango to sali front citoyen to s'organiser avant que yinda babenga biso bango bazana biso tout d'abord bazana biso yango monike batutu mapeka ekoi oyo bakike oyo bandolo bangane na leki oyo nakata Congo biso te bango tu mapeka ekoi bazongi ba citoyen batie ba société civile boso bango bazongi sima po tokene na mboka nini bato basangana te peuple congolais mboka nini bato bakosala ta unité te yango moni bakoka biso te po depuis peuple mokonzi bima totikali exact to ba leader a peuple mokonzi avant na pesa ya edi liloba bokechwa yambo pona nini bozokende musika tozali na papa na biso ngwanda aza musika te awa namoni bandeko ebele bazali kobeta vraiment c'était balobi pe na banet par-ci par-là tozokolanda yango ke toza na posa pe balingi te ngwanda tozala nsima na ye comme idéologie topesa ye maboko po bitumbo tokende yango vraiment liboso mpona nini tokei na idéologie wana te tozala nsima ya ngwanda na 2016 oyo tomona même résultat bien que tokende koloka ba front citoyen ba occidentaux basangana na biso le papa ngwanda pe azara côté na biso alobaka makambo ya bien tozomona bandeko ebele bazoko appuyer pe idéologie na ye tokotika na sima na ye topesi ye maboko to appuyer ye comme ça na 2016 eloko moko kitoko esalama mpona tozokende musika totourne ako nasi commandé so akolo babomo yedinga na soki ve diabeta ngana papa Idi éclaircir biso papa na ngai na yoki yo merci beaucoup na parole Kachama na yoki nini question ningo tuni to boite omoni peuple mokonzi tango ebotami peuple mokonzi bandeko na boyoka peuple mokonzi ebotami na 2014 c'est vrai tozana nous ebotami azana no mwana mais boye bagazana mine abima déjà mine yango no moni to ngato la sabino ke na logo mudana mine ko chama sabina katite peuple mokonzi botami parce que to bo et boyi comment dirais-je culture et personnalité peuple mokonzi soke botami ndenge bozola na biso peuple mokonzi ndenge botama et ya pour mettre frein na culture to bengi culture de personnalité adoration fanatisme aveugle yango no moni peuple mokonzi et botami donc makambo wana touti nango na ba deuxième république et y a la troisième république tokolingaka jamais et ya kolanda biso na après 2016 yango na moni peuple mokonzi et bima tina o bino boyeba bo musu boyebi te peuple mokonzi bima pona ndenge wana alors bini front citoyen et botami front citoyen et pour le terrain du peuple congolais. Donc, en définition, front citoyen, c'est un processus de rassemblement sans clivage, je souligne bien, un processus de rassemblement sans clivage, sans couleur politique, sans ni groupe ni individu. Donc, Bissonio Sotoza, Nengemoko, juste pour le seul objectif de bouter dehors tout élément nuisible oyo ezakoya ezoya elingi komemela biso mabe na kati ya société congolaise yango wana moni front citoyen et c'est un processus donc na kati wana ba groupe ezali lokola peuple mokonzi ba parti politique ezala kati mais tozali coordonné par la société civile na liboso pour na to avancer pour to lukato bengala élément nuisible au hasard la mission en mboka. Alors je vois mal que bo banda ko si bateau dans les roues, non, c'est dans les terrains il y a ba congolais et front citoyen on comparer on a front républicain en France. Au moment où Marine Le Pen balingba zwa ba région sur la France et tkala ki -5. Bah, comment déjà c'est la base de la région de France et là on est le téléma qui on a front républicain donc front républicain on a ils ont le front citoyen ils ont au sangisa ils ont au sangisa
peuple il y a France pour lutter dans les Cambodge bango bangoni mabe ndenge mo pe biso front citoyen et ces autres ça biso tout pour to kende na objectif ya ko benga na mwana mobali wana oyo aza na mboka na biso azongi na likambo lobi ya Ngbanda lokola Ngbanda to boité c'est un Congolais biso na peuple mokonzi on a essayé d'approcher à Ngbanda à Pareko notamment Ngbanda ayebi un peu bien tout solo là nous avons essayé de les approcher parce que le peuple mokonzi a toujours une initiative via rassemblement. On croyait qu'il était rassembleur, mais on se rend compte qu'il n'est pas rassembleur. On a dit à chaque culture il y a personnalité dans le bosso. Donc au moment où on a dit Tshisekedi Aswaki, papa Tshisekedi les losogi tokundaye, c'est parce que dans la culture on a personnalité, il y a keba adoré, qu'il y a banine tout ça. Biloko wala peuple mokonzi école katé. Yango no zomona tozosenga na papa Ngbanda batu nyonso wana baya biso nyonso toza ensemble tokenda kobunda bitumba objectif na biso nyonso ezali tobengana batuti oyo baza na pouvoir parce que baza violer babandaki déjà violer la constitution pe baza continuer aza kolakisa yango pe ti sikoyo ke violer na ye pe akobimisa même ba calendrier électoral te akobimisa sala ba nouvelle mise à jour il y a un fichier électoral il s'en fout de ça donc tout tika ba distraction wana que y a de gauche à droite pour critiquer le peuple mokonzi pendant qu'il n'y a rien à voir biso tozo bunda pona mboka kamlenga na biso yango wana na été na répondre yo mais oui bandeko ba kobeta les sociétés mais nanga na fungola moi parenthèse moko boyolobi na ndenge to kundaki Tshisekedi mais na ningi na informer OK na éviter ce ko yebi ke azaya ko c'est quoi parce que dans un mois okita na Kinshasa na éviter maintenant résurrection na esco so bo sala ndenge nini bon biso to kundaki politiquement parlant. Le politique, il paraît que dans un mois, il a ressuscité à Zozonga na Kinshasa. À Zozonga, c'est ça pour ça. Non, tout d'abord, il y a c'est un Congolais. Avant d'en limiter, je vais adresser par rapport tout d'abord il y a Honoré Ngbanda alias Terminator. Tshisekedi avant d'en limiter, il y a Erzaï, Mututu Aibi. Il y a l'État congolais. Mais avant d'en soki Tshisekedi azongi na Congo azongi pa na mabela bakoko na ye mais soki akeinde na makambo ya dialogue akolo soutenir imposteur wana komona miracle ya Nzambe mais bakobamba ye mabanga kisasa mokiba parce que personne oyo alingi lelo ke imposteur on a un lettré na niveau à Tshisekedi na niveau à tout le monde même na niveau nangai je ne peux pas négocier avec les diables en bref on a expliqué pona makambo ya ndeko na biso Honoré Ngbanda alias Terminator mon frère batu basakana na batu te ndenge to bunda bitumbo yo motaza na télécommande ya vie moko ya Congolais azate peuple congolais tout baza libre autoza na deuxième république te autoza na tanga musée rural Désiré Kabila te autoza na tango ya Ari Dipolite Kanambe te Ruberwa te Bismakara te Bougera te Jeannette Kanambe te Zoé Kanambe te o mutakoya akoi maté peuple congolais ngai ndeko libita benga ngai o ya radio bindeli abibo ketu abenga c'était lundi na Zoya Bruxelles tango lobaki a Zoya Bruxelles à un hôtel Ibisa garde midi 2 jours peuple congolais bolanda diaspora bolanda ponga na fanatique ya Ngbanda te na otikala ozala fanatique ya Ngbanda te na fanatique ya Dieu tout puissant na mabele ya Congo abengi ngai 3e jour na mema ki veut dire tokende kuna to komi kuna tozo solo na yo te fait tozala bomoko moi je crois bomoko ya Congo za Ngbanda te bomoko ya Congo za biso tout ba congolais parce que Ngbanda za plus fort que biso te biso pe toza plus fort que le Ngbanda te Ngbanda tangisanga pe classe te pour moto mone pa lobaki ke obo ke tazalaki mona classe na ngai na tangisaki so na première secondaire na mais na ero na ngana ki na 9 ans na kozala jamais na école secondaire ça fait lokuta radio lokuta banalise ya lokuta peuple congolais eza pona ko manquer papa Ngbanda te
eza pe na bango ba manquer biso te ponga na responsable na bana nanga plus de 6 bana nanga ba kolia bana ba université bazo salela pe ba berger to sololi pa esili papa Libita abengi papa Honoré Ngwanda abengi eba papa apasenga papa Honoré Ngwanda mbala liboso na mona papa Honoré Ngwanda na 2006 na hôtel président à Bruxelles tozalaki na Coutinho Fernando au papa Honoré Ngwanda abetaki discours à lobby na mois de juin mono na kozali susu na tête ya pays parce que ngana ebi ce moto azali na renseignement loko azalaki na matière ya 5e colonne sur renseignement na katamboka Congo un moto azali na service ya renseignement akoki jamais kolobaki na koboma kachama lobby ayaka ka okani silence enet nkoi nkoi po bomamboloko akobimeleta ko matali kola nzete akweli en bref Coutinho Fernando azonga kawana azonga Congo mokolo wana moto azongisa Coutinho Fernando na Congo ti azwa AVCC Honoré Ngwanda lesi terminator lelo tovandi awa parce que tout le monde bato bani basakana na bato bazo comprendre te que Congolais akoli ngana isu na 20 ans 30 ans j'ai 50 ans na expérience ya Congo makasi na ebaki papa Ngwanda na Kisasa te na tikala okota na ndako nete mais na kota presque na bandako tout na beta boboli kolokonga mabibulumba bokana engulu na kota na bandako wana na carrière na musique na beta mais na tikala jamais kokota pa Honoré Ngwanda monanga pe na bureau na ete amonanga pe na zofuka melete na koleka pona lubele lokuta te na solo la kina papa Ngwanda na ebisi ya bi bokatu feto bundela kongabi kulutu poto gane bitumbo mosapi moko esukula kelongi te na miso ya Edi na miso papa Libita na miso papa Bobo Lekia papa Honoré Ngwanda na bi ifeto zala ensemble to solo le to sukiwana après le baiko kotisa vedi Libita benga te mission moko ezali mercredi be dimanche ife bo le kata la kaka to komi mosapi moko ponga mudura bisaki eloko mosapi moko to zala bo moko yango bi papa Ngwanda kena l'élection na kanambe te papa Ngwanda sengi dialogue te langage oya lobaka ezali ya biso biso pe to lobaka kaka au même langage donc on peut mettre ensemble yango makambo otolikaki ba ya lekina ya lekina radio babandi ko finga zoba depuis quand bino bata peuple mokondi bobandi combat 2 ans ngo mais surtout peuple mokondi na 2 ans mais dans le temps banda combat na 1996 toi na une année biso surtout le cas to sala ki ngona cadre ki to soutenir Jean-Pierre Mbemba tu sais que tout le monde le kuta ba politicien ti biso que to za la défenseur à peuple congolais en bref ndenge to vandi wa biso to zala ki contre Ngwanda te mais to za papa Ngwanda alingi ye biso to baki na peuple mokondi to ko supporter leader moko te après élection en 2006 na 2011 leader wa ko makanambe nde to betra maboko bato bako sangana nde to ko appuyer yango to bi to boyi biso to ba fanatique ya Honoré Ngwanda te to ba fanatique ya Parikote to ba fanatique te ko po Ngwanda zalaki ministre de défense pas Mobutu po Ngwanda liaka na George Bush Ngwanda liaki na Giscard d'Estaing Ngwanda liaka na François Mitterrand Ngwanda liaka na Jacques Chirac Ngwanda azalaki ministre de défense ya Mobutu azalaki na matière de sécurité akoma iti ambassadeur d'Israël ana ba carnet d'adresse peuple congolais nga moto na lobate Ngwanda akita na carnet d'adresse ne na mai epola po ye moto azalaki na pouvoir na Congo ngai nazalaki simple musicien lelo na zwi engagement ya Congo parce que na moni ba politicien ba échoué ba komi ko rouler peuple congolais ngol tobi to boy en bref yango no moni ke to aller à tous les cas po biso to fuka mela batote masse ya ba ndeko na biso et puis lelo bato ba ndeko bazo changer po biso to baki ba ndeko na bon démissionner ezala G7 ezala ba ndeko ya Katanga ya Équateur ya Bandundu ya ba Congo au conscience na bango ekoti bango oba sangana biso to koya te poto zo su balance to bambaka bango non soki yo papa Ngwanda zali Tshisekedi aboy ko sanisa pep yo Ngwanda oboy ko sanisa pep olingi yo mais Ngwanda ngana ko bukuluka ngana meme pa François Hollande
n'a même pas David Cameron, n'a même pas Angelina Merkel, n'a même pas Barack Obama. Ngwanda mutuzwaka fonction ya deuxième république, luka libération na Congo, so vanda na Togo, so vanda na Gabon, yo moko yebi. Mais na Congo, mosapi moko et sukola kelongité, ya on tourne parce que il y a les gens ils comprennent pas. Biso toujours soutenir, il y a aucun politicien mais toujours soutenir bandeko basangani pour na sauver le Congo. Ce qui est moi dans le soulèvement populaire, mais moi n'a qu'une idée à soulèvement populaire. Il fait tout là bien, moi n'a pas de branche armée. Moi n'a pas de branche armée, à la 5e colonne, coup d'état, à la 5e colonne. 5e colonne, il y a un accident qui n'a pas de n'a pas de d'adresse, il y a un qui n'a pas pêché, soit à continuer, qu'on ça peuple congolais tout reconnaît parce que honorer moi dans la diété. Aleki tata na ngaite, aleki tata na ote pone tozo le bela makamba Congo et le bataille toza ba faible en esprit. Nous sommes déjà grandis dans l'esprit, nous connaissons l'histoire de notre pays. Il y a un autre que même makambeleka na Inyere, na Équateur, oyo Rojani bakena ozwambandaka. Mais papo nous orunungwa na aloba ke abotola 2 tonnes ya minduki. 2 tonnes, 200 tonnes, il y a Minduki, il y a Équateur, 200 tonnes à Minduki. Est-ce que ça na Koma, na Bouzi, na Guado, na Mbandaka, na Bakongo, na Bandundu, peuple congolais, conscience c'est ça la bino. Moutomoka za contre vie privée honoré Ngwanda, mais nous sommes contre politique qui a honoré Ngwanda, na ndenge za ko sa peuple congolais, les mêmes Tshisekedi, les mêmes Kengo Adondo, les mêmes Mokolo Pombo, mais botala lelo tosuki wapi papa Kachama. Vundo azawa. Conseiller à maréchal Mobutu Chouchou, Vundo azawa. Baramoto o lelo afundi akofunda Ngwanda. Po Ngwanda grand matin à kosa Ngwanda lokuta ebele na monoko. Lelo Baramoto abia akofunda na justice. Lelo mokolo apomba zawa. Nani Mabi Mulumba oya komaka premier ministre jeune na 25 ans azawa. Enguluba ngapongo bazawa. Tchongo, PDG Tchongo, il y a réside des eaux, bango tout bakoma ba sénateur, il y a occupation. Mouta sakana na peuple congolais te. Toboyi ko sakana na peuple congolais, tobo idolâtrie, tu as besoin de solution. Si vous pensez bango ba proposer solution exacte. Yo ngwa d'adresse sinon tout d'abord ba peuple ba yeba ngote, mais zo le bolingi soulèvement populaire pour aucun soulèvement populaire, au lomi na branche mais bosiko ba militaire na 5e colonne baza. Pour bango yo côté Ngwanda yo ngote ya Ngwanda ya na tout bango tango papa honoré Ngwanda babengaka Terminator. Est-ce que abanayi ko seki ko boma ba Rwandais, Terminator abanayi ko boma ba Ougandais, Terminator abanayi ko boma ba Zambien, Terminator abanayi ko boma ba Congo Brazzaville na Angola, Terminator à l'époque il y a honoré Ngwanda abanayi ko boma ka ba Congolais pour na pouvoir na l'homme le plus orgueilleux à Congo. Yango moni lelo oyo Kanyama esprit de mort, orgueilleux, esprit de mort na et pas ba Congolais pour na combattre là. Pouvoir d'occupation. Plus les Congolais sans armes. Sans armes, c'est les mêmes les choses. Marche le 16 février pour Salema. Marche il y a des chrétiens. Papa, et bien dans le côté pour papa Ngwanda. Marche il y a le 16 juin. Papa honoré Ngwanda zalaka nani. Ce ministre de la Défense était azalaka mota service à renseignement. Abouma pourquoi basali marche? Parce qu'il y a ordre, parce que ça m'a répondu au peuple congolais père. Mais ce qui a segui peuple congolais pardon. Bayo kaka pardon naé, mais à bateau bazan la France citoyen pour le moment le peuple congolais. Il y a sengara pardon, na ba livre naé, bande qu'on appelle basangani, il fait tout ka bande ka France citoyen. Chaque Congolais a libre na esprit. Nabo ba yebani te toza kozila nzamba lobite ke bata France citoyen de bango mutu ba koma président, honoré Ngwanda mutu ba koma président, nzamba poni na notre peuple congolais, calcul nzambi za nanu. Nzamba kolanda ba ido place idolâtrie te nzamba kolinga qualité bato bazali esprit de ba kozwa victoire. Papa, avant d'appeler sa parole, na likambo yo point oyo ya kozala sima ya leader papa honoré Ngwanda. Toboyi. Ok, pour la makambo ndenge uti kotuna makambo ya nini ya papa Ngwanda, bato basingi toza na sima na peuple congolais omoni makambo ya papa Ngwanda.
toza na moment lisusu te oyo ya kolinga koappuye moto te tosi toappuye deux personnes oyo tomoni suite na yango epesi eloko te yango biso na peuple mokonzi tolobi boye biso mutu oyo akomemela biso idéologique ya ngai toboyi tolingi biso ça veut dire biso nde ezosala force na janvier bomonaki biso ça veut dire peuple congolais asangani bomonaki force na yango ndenge esalemaki elakisaki ke Kanambe devant ngai akoboma yo mais devant biso azokoka te ça veut dire devant mutu moko azokoka te mais ntango bobimi ebele Kanambe azokoka te mais idéologie ya nini ya Mambri Koko Ngwanda aventurier akosaka na peuple te nga nazoyebisa nga na mwana rebelle nazoyebisa Ngwanda vérité Ngwanda c'était un aventurier akolalisa peuple te po peuple atikala ndenge toza boye tozaki na Tshisekedi to comprendre que notre aventurier tosilisi tobandi na Ngwanda po peuple congolais idolâtrie eleki soko koti na radio a 1000 collines ya Ngwanda ndeko na ngai télévision radio moko zote tribalisme tandis que biso na peuple mokonzi tolingi makambo wana te soko koti kuna okomona bazofinga ba tribu mosusu ko attaquer bato bo non biso tolobi non biso soki bomoni to attaquer mutu yebake mutu wana azokende suna volonté ya peuple te to attaquer donc eza attaque politique eza ni attaque tribalité ni attaque boité mais si Ngwanda na groupe na ya badorateur na yo baza ko adorer balingi ba même peuple congolais na distraction. Pourquoi la distraction? Peuple congolais bolanda na zuma ba appel ebele bandeko ebele ba bengi ngai papa Christian na nini na papa Christian benga ngalobi na boto azotu na même petit na ngai Patrick Kitoko atuna ngai viende nini bo attaquer Ngwanda na expliquer non biso to attaquer Ngwanda po to moni Ngwanda asa ko sala double G à Kanambe. Pourquoi ça double G à Kanambe? Parce que bato tout basangani na objectif moko to benga na Kabila mais Ngwanda abimi bozwa ngai ngala za la leader à résistance ngande mutu na libérer Congo peut-être quoi ça mutu za ancien za na ba idée belé ba idée ni mais na cassette bosala ki na vidéo bosala ki na Johnny Ayimpi sika zalembo théâtre courage na musalo zo sala que toujours liboso totali ba intervention na bino so misato na kati maloba te limbisa ngai bo beta ki sete bo lobete ba peuple congolais tozali ko senga na bino bozala toujours na sima ya idée ya papa Ngwanda. Mais ce que le but est beau à la Simanangaï, to que l'idée ma bellealité parce que bino bo pesi biso nzela to la Simanaye. Mais ce que bo baluke li de kamunini. Au moni déjà. Pendant le que peuple congolais et peuple mokonzi ça ko réunir. Au moni appel na biso. Biso nyonso to sangana to za na simanini ya papa Ngwanda. Ça veut dire maloba zo loba wana na ya biso eza ko sangana. To lobite akoma mokonzi na biso. To landa o ya lobaka. Tout comme bato balanda pe ya biso. To lobite akoma mokonzi na biso. Et loko to telemeli Ngwanda pour le moment nini yango me respect so yango na lobaki na ebisaki papa Honoré Ngwanda ke mosapi moko esukula kelongite ponga na sololi na ye depuis na banda combat 18 ans des infos na solola papa Honoré Ngwanda moto otaki Londres aye ko lukanga se papa Libita oya radio Bendele na ebisaki ke na lisanga soki papa Honoré Ngwanda aboyi Front Citoyen diaspora bozolanda. Est-ce qu'il y a aboyi Front Citoyen? Non, et puis tu es obligé mototé hein. Tu es obligé mototé. Penser à Congolais, vision à Congolais toi ça libre na oya zolo ba pona compléter na makambeso. C'est papa Honoré Ngwanda aza azolo ba ke alingi na zolo ba po atinda kibiso abenga nganga solo la kinai. Ngana kanisa ki tozo solo na cadre ke ya ko sanctionner bato baza na Congo. Pour Ngwanda pas dans la makila ya peuple congolais hein. Attends le baga pardon pour la livre ba makila na pe batora ba kuma ba escalette pour la politique na ye comme bande ko na biso le lo ba kufi na occupation pour la politique ya bande ko na mais to le baki to sangana notre ça la division ce qui a beau à libérer Congo na ye ba le kate po ba zo ba fingi tête a to zo ka ku finga tête bango ne mutu ba lekina ba radio na bango ya Bendele on la 5e colonne so na nini ba zo finga di bokolo ba na Honoré Ngwanda nini Ngwanda leki ba tata na biso oh papa na ngai Ngwanda kotikala jamais ko lekaye jamais de la vie Paul Lelo papa na ngai za martyr politique ya Ngwanda ngape na martyr à deuxième république papa Edi mais respect
Bon, il faut il on a aussi na papa ngbanda ndenge bakumisaka apareko ke ezali organisation evanda ezali lokwa neti moi gouvernement mo banexile non evanda pona bango pona bango ndenge bakumisaka nalobi evanda pona ndenge bakumisaka ce qui vraiment fonctionnera bien ça fait bientôt un mois avant de koka toujours zela nga nazo penser que lokwa evanda ndenge wana ba mwana wana oya parvenir ko finga ba papa na biso oya za ko représenter nganda na Angleterre nini mouvement moko ezali responsable et c'est que mwana wana za la sanctionner il faut ça za la sanctionner docteur ba do finga même na docteur ba na ko finga ba ko finga ngai wana ba za ba sanctionner bango pona ko laksa ke papa ngwana na mouvement na bazali exemplaire mais tout ça comme on a voté au moni babiloko yoke autre baké culte à personnalité et même ma dictature et même ma népotisme clientélisme et ils ont même peuple na ninga fanatisme au moni ezamabé parce que moi na si on a ça parce que azana kati ya clientélisme azana kati ya fanatisme azana kati ya edina kati malobate malobi ke bino bobandi susu ko balukela papa ngwana kala mingi te bokunda ndenge bokunda ki ya edi parce que bokomi sima maintenant ya Moïse wana masolo wana non donc bazo comprendre que tout est bazo nyonso bazo ko futa bino te bozo kunda bango maintenant Moïse bozo boya ko simba parce que wana distraction awa tout sur la masolo ya normal o ezotinda ke objectif na biso ezala atteint ba poser biso de question ya bien parce que o wana ya biloko ba lobi déjà depuis kala biso kozana na front citoyen to a besoin ya changement pour atteindre l'objectif na mikolo ezako ya parce que to tikali kaka na plus ou moins 300 jours pour moi na kenda poser biso de question oyo muto ya sengi yo ke poser biso wana to za suna tina ozola semati parce que na okati na yepe na zali yepe oui parce que peuple congolais ozela to expliquer bango peuple congolais ngwanda abimi alobi que batunaye balobi que il faut tozwa ngwanda to présenter comme chef ya résistance na poto mais ça m'a bêté azana moi ancienneté na yepe comme ça chef ya pareko a chef ya résistance te potango ngane na boye na banda na sima ngwanda te mais ngwanda bandi résistance la famille et ça nango sujet na biso pour le moment te biso to a besoin peuple à comprendre les positions à peuple mokonzi na front citoyen liti na biso ngwana mais toza obligé pe ya ko informer peuple na lokuta ya ngwanda pour ba comprendre que ngwanda zolinga a manipuler peuple na positionnement personnel pour à se positionner. Vous comprenez? Biso tolobi boy. Toloba ki bato basangana. To monike bato nganda balobi na 2016 bato tout na sima ngwanda. Biso tolobi te Congo ekozala libérer na individualité et kozala libérer na initiative ya bato tout na force ya bato tout Congo ozala libérer. Obo bengi front citoyen. Front citoyen ça veut dire to tikina no o yaza muluba o mungala o yaza ya nini ya un père o yaza muta peuple moko to tiki yango tolobi etant que ba congolais to sangana nano to tala makambo ya nation pour nation eza na danger. Ngwana mais to monike tango bato bakomi kosangana ngwanda abimi à l'improviste bala moko o ngai nde ifo na 2016 boza liboso na ngai pourquoi alobaki yango na 2015 te ki bato baza na sima na ye pourquoi alobaki yango na 2013 te pendant tout ce temps ngwanda azaki na se ya mai azolobela côté mais tango amoni bato bazwi initiative ya kosangana ngwanda abimi po aya ko déstabiliser makambo bato balingi baserni bato baza na sima na ye na lingi siko na tuna bato ya ngwanda balobi to soutenir ngwanda selon bino bolobi ke bato soutenir ngwanda po alobaka bien makambo ya Congo eza mambo lomba bien te makambo ya Congo eza solution stratégie toza besoin ya solution ngwanda akosi bato ça fait 18 ans oyo bango mo bazoloba balobi ke to soutenir ngwanda siko to soutenir ngwanda akende na ba élection ou bien
asala soulèvement populaire ou bien un coup d'état nazoya na ka moko moko toya nano makambo soulèvement populaire soki ngwanda alobi ke pona soulèvement populaire esengaka moto aza na contact na peuple ngwanda est-ce que akoki kosala soulèvement nani contact na peuple bakoboma ye po balingaka ete po ngwanda boma peuple wana ngwanda akoki kotelema liboso ya peuple congolais te bakoboma ye soki alingi atia tembe tozela karipo soki kanambe bakoloba o kanambe akoboma ye to kanambe akende ngwanda ameka akita na njili atambola makolo bakoboma ye siko soulèvement populaire o ngwanda azosenga peuple nini contact nini aza na base na Congo po peuple abima po abima non aza na base te bato o ye ngwanda aza kofinga chaque jour o biso tolobi basangana ye azobilo bakolabo tokosangana bango te kaka bakolabo wana bango babloke lelo constitution bachange te kaka bakolabo wana bafayulu bamokia baoyo bato babenga bakolabio bafrank diongo bango nde babloke constitution kaka bakolabo wana bango lelo bazotelemela pas de glissement kaka bakolabo wana bango nde bazotelemela lelo pas troisième mandat siko entre temps ngwanda yazoloba ke bato ba soutenir pour na soulèvement populaire azana contact na peuple ke soki azana contact na peuple te ça veut dire azo compter na bato sur terrain yango totuni ngwanda aleka na émission ayebisa bato ke ngai na lobby soulèvement ye ngwanda aloba ke alobi soulèvement populaire pour azo compter na politicien boye po ba politicien tout wana bazana kati ya nini ya front national ya front citoyen ya front nini citoyen sikoyo ba congolais ba combattant ba congolais ni azo compter na ba politicien nini a rejoindre le front citoyen azana mutu moko te ko bimisa bato na terrain te po ye moko ninga na soka meki obimisa zolo ne na miso bato ba oboma ye position ya ngwanda na front citoyen eza ndenge nini position ya ngwanda eza position ya haine ya mutema mabe alingi ko reconnaître baninga te bon siko toke nanu soki alingi ko reconnaître baninga te élection yango okala te nazoya na makambo ya élection po nalobaki trois choses coup d'état soulèvement populaire na nini na comment on appelle non na ba élection dialogue na ba élection po nalobeli na makambo soulèvement populaire ke akokuta na contact na peuple te baboma ye mais makambo siko ya koboma kanambe o toyebeli ke ezalaki voix ya kana ya nini ya ngwanda depuis kala toyebeli ye azindaki na se ya mai na bibundeli tu akoboma kanambe wana nde voix na ye toyebi ke oyo abandaki koloba nga na ngai na kabila kuna ekomi mpenza corps à corps yango emonanaka te siko totuni soki ngwanda alingi akende koboma kanambe na manduki est-ce que za kosenga peuple aza na sima na ye non mutu azokende koboma akende ke ye moko na kliki na ye est-ce que zosenga ke biso il faut to soutenir ye akende na ninga calme siko koma aza kosenga ke na 2016 bo soutenir ngai siko tozoyeba te to soutenir ngwana na élection na soulèvement populaire ou bien na coup d'état soki na élection mais akende ka calme ba candidat ba to déposer ba candidature aza besoin ya bisoté na coup d'état aza besoin na bisoté coup d'état ezoloko moko ya se ya ba militaire asolo na ba militaire ko soutenir pour na makambo ya soulèvement populaire biso toza na poto tosi tosali soulèvement populaire batoto basi ba comprendre idéologie ke kanambe ste rwandais asala ngo na Congo yango tolobi peuple congolais ngwanda ste na ventilier ako distraire le peuple congolais te eloko obiso tozoloba pour le moment ezali soutien ya ko soutenir idée toza clair ko soutenir idée ya bato basangani pona ko bengana kabila na soulèvement populaire et idée wana ezo se retrouver na kati ya front citoyen donc totiki makambo tu tolobi na to bengana kanambe pona makambo ba élection ndingo zoloba peuple congolais élection ekozala lango te élection ekozala te po kanambe biso ça fait longtemps wa yamba beti yango na banzembo biso tolobi yango élection ekozala te po kanambe ayebike na ba élection oyo aza na intérêt na kati te aza na intérêt na kati te souci ya kanambe pour le moment il faut atia chaos na Congo pourquoi balingi ba créer guerre civile yango koya na makambo ya marche ya ba catholique pona ko ibisa ke peut-être na lela ngoma avance yango elingi sala ke balingi ba créer guerre civile et guerre civile wana elinga ke provoquer banda na makambo ba ya catholique ke babimisi ba kuluna ba armée ba tuna ba machette catholique azo marcher pacifiquement koto babimisa batu babunda oyo ko créer des ordres ndenge zaki na Zimbabwe parce que tango wabise Mugabe atika Mugabe a créé des ordres oyo esenga ki ke communauté internationale lobité bo fanda no bo solo la
yango esala ki gouvernement transition mais ce qui élection au 2016 Kabila s'est retrouvé mais comme ça n'a été PPRD vous allez toujours se retrouver ce qui PPRD s'est retrouvé Kabila a toujours omoni PPRD après Kanam ce qui est élection na lobby omoni ndenge za pour élection ko zala te omoni Kanam betango zokende aokende na arimo vanaye aokende na PPRD na parce ba ko distanciation na Congo te ba ko membre tout ya PPRD a ko distanciation na Congo te parce que ils sont conscients que c'était d'un parti de l'occupation qui est en train de tuer le peuple congolais. Boke tu vois yambo ndenge sikasikoyo ba responsable ya parti mususu baza ko linga dialogue. Cela veut dire ce qui dialogue yango et salami ndenge ba mususu ba autorité mususu baza ko kita awa dans quelques jours awa. Cela veut dire PPRD kozala toujours même en 2016 PPRD kozala toujours pour dialogue baza ko kita pour protéger Kabila, pour protéger les responsables au Bazali. Il y a un dialogue, tout fan tout solo là, mutu na mutu azo par naé. Cela veut dire risque en 2016, tout le monde a perdu. Non, n'est pas ici le biona. Il y a toujours expliqué la diaspora, toujours ça la banalise, n'a besoin de capacité dans notre histoire au Congo. Pour toujours ça la banalise, il y a politiciens mon côté, toujours ça la banalise, il y a ma belle au Congo. Comment tu une occupation, comment tu longorambo comme une occupation pour et l'autre nation bazozila. Nous PPRD a créé, yango monique a créé qui ba fo bopoza ya bana mboka na batimbi ke bazoke na danger yango ba démissionner bango to ba G7 ba makamebele yango bazong na front citoyen. Siko Kanambe ba remova ba Evariste Bochabe ba Obemina ku ba Yves Mbekane ba aller à Tundu kuto ba auto bête na Kanambe aller à Tundu Kanambe otiko bête yo mabe Kanambe otiko bête aller à Tundu nanenga bête ki mende ndenga bête ki yango moni mikolo yo mende a diminuer moi avant abe auto bête aller à Tundu mabe auto bête nani ba bête ki mende babetaki André Kimbuta pour André Kimbuta linga démissionner babine meka ko meka pour bango tune bazana bazali susu à l'est mais plan pour Kanamba va na tête à pays na biso ba ruberwa ezalaki ba occidentaux ba profitaki na faiblesse ya peuple congolais les lobes occidentaux tout ezala Belgique France États-Unis ba boyé même ba chinois ba boyé ambassadeur ya Chine na aux États-Unis bakende ko bisa Kanambe vérité bakende ko zilaye na processus que abimisa calendrier moko ndenge constitution ezo senga mais ya sali yangote basinisa ki même Kanambe papier moko awa que limite les 15 akosa la paix yangote parce que moi je crois que Nzambe azana plan nae ténèbres pas azana plan nae lelo Kanambe akenamir ce que le dialogue au bazo sala dialogue eko simba te parce que Kanambe a créé ba parti politique naie a fabriquer les sous ok tant a fabriquer qui bato bauti na front citoyen ba commis très populaire na ba G7 ba comprendre que a doublé ce que Kanambe a doublé ba parti politique yango na tolobi ke soki pona Tshisekedi akende Congo eza ko déranger biso te po Tshisekedi ayaki malade malgré asalaki berero tolobaki ne gauche droite via Tshisekedi zota la peuple congolais da vu conscience so Tshisekedi alingi lobi balele na Congo a respecter bitumba na ye oya bandaka nango ezala mona na Félix soki balingi ba mona bolamu ya mboka na lobi po ba mata po Tshisekedi alobaka dans tous les camps de figures Kanambe Rwandais, le petit Rwandais, il doit partir. Mais soit dans tous les camps de figures, Kanambe doit rester à cause de ma banque et banana limité, yolo, ngiringiri, selembao. Ma banque à Rosana, atikala Rosata, ma banque à Ndengona te yango monike, tous les cas tobake, dialogue ya Kanambe, nous on s'en fout avec ça, mais surtout on a besoin de solution. Pour le moment, solution, tout ça dit la France citoyen. Et puis, tout le monde bande comme sous bazole kanaba radio, ba n'importe quoi. Congolais tout, o atangami soldat, général, colonel, civil, musicien, docteur, médecin. Le docteur Denis Mukwege.
na capacité na ye docteur Mpouila docteur Mpouila na capacité docteur Denis Mukwege azo soigner ba mama banani babomi ba politicien tala docteur Mpouila akena en Afrique du Sud ba poisonna ye batela ye poison ala la raté aza quand même non vie aza kobunda yango biso toleki atolobi il n'y a pas de dialogue on a besoin de dialogue na Kanambe te on a besoin de départ ya occupation biso ce motazo le kakazo le kanaba radio oh toliki to mona bo soda boy alinga zwa soko boy moto boazo mais yo zwat Kanamba beti longwa 1997 2001 jusqu'aujourd'hui aux Zilanine peuple congolais diaspora bokota na distraction te diaspora congolais aza kozila solution immédiat sans condition soki pe yoyebi kokono boma Kanambe ozo le kana ba internet pourquoi pour moto abomaka moto tango ba américain Barack Obama tango ba kano boma Bernadette diaspora ba sara communication mokote communiquer mokote na CNN qui to boma Bernadette lobi to balakisa biso ka filmer dusu bomoni politicien alobaka na koboma boketu lobi na kobeta boketu lobi ke wa lokuta tika yango peuple congolais balembi lokuta tona besoin solution na calme toyebi Congo eza na occupation toyebi ba Rwanda bazana toyebi ke zabo reformer biso nini na moment oyo nayebi ke donake me kitoko na kata envers aza ya kosepela na madame na ye oyo abengami na kombo ya ser bébé na lingaka mingi kobenga ye na kombo ya mama oyo atonda boboto balobi na ndako wana soko koto melima ite yondo za motema mabe papa na ngai pona kosukisa question suka eloko nini eleki pour na marche ya le 16 février oyo bata catholique balengaki basala pe marche yango tozoka lisusu suite na yango te nini eleki lisusu marche bon ezali likama ba stratégie ezali likama ba stratégie pe réalité pe ezali bon doba so pardon information tozana ezali omoni Kanambe azolinga a exterminer peuple congolais azolinga créer guerre civile catholique comme mutasenga ki marche wana amoni déjà